Voilà, bienvenue sur Bolokok officiel. Bonjour, bonsoir. Naba abonné nanga nyonso, naba bakouk nyonso. Merci na fidélité, merci na confiance. Obo pesaka dorkas Bolokoko. Like cette vidéo, partagez, commentez. Et tous les abakouk du monde entier, merci na bino puis bambote na bino. Bisika bozo amine bozo continuer ko s'abonner na Bolokok officiel. Ne bozo continuer ko pesanga toujours confiance en tout cas. Merci na bino nyonso. Merci beaucoup à Sam Coucou. Sam Coucou, Walobi Mobile, Batamama Aimé Coucou, les nécessaires Sam Coucou. Merci beaucoup à Capo Platini Menga, Balobi Mwana Changouya Solo. Pourquoi pas à l'honorable Espoir Toko, Balobi Funa Nyonso, Tokendeko s'enrôler massivement et pour te soutenir, honorable Espoir Toko, Balobi Espoir Abana Funa, Espoir Abana Lemba, Bana Matete et Zakaka, Yewana. Voilà. Abakouk, like lenga non vidéo, like lenga vidéo, tu n'as jamais belé, pardon, papa et choix, je te sali. Bon, like lenga non vidéo, Babakouk, Zambe, et on a le banabino, on a défendre style natina, on a le banamakambu natina, bocha anga tembe. Et bien, moi, j'ai le roi Moutali Boma, Fiabilobe, or que naïba mam na loba, puis naïba mam na salaka. Botano ba j'aime belé la nenga saranate. Eh Linda. Emani Tara Mawa. Emani mon frère, je te salue. Babakouk, Tozel Lengimoko, Bozoidete. Merci beaucoup à toute l'équipe des FB, Tobandina Yemoko, Silabisalou, la légende, Maman Nabango, Maman Mokonzi, et Mouto Azar au Komelabiso, ba film ya Kitoko. Mouto Azar aussi, c'est Biso Banzala Nyos. Auto Zarana, on veut dire que Yesoka Lambika Rabilogo et Beli Toton Darambalamoko. En tout cas, merci beaucoup, Nayomoro Silabisalou, l'impératrice. Merci à toi, Madame Mikolo Nabengo, Madame 300 000 cas. Mikolo comme Madame 300 000 cas. Si la bisalou, en tout cas, bisous à toi. Et Baba Kubo, like, nan, bon, like, bon, tu l'as jamais belé, pardon. Partagez cette vidéo massivement. Partagez cette vidéo massivement. En tout cas, tu partagez vidéo parce que ce qu'on partage vidéo, c'est aux abakouk. Mais si tu oses que tu es abakouk, partagez cette vidéo parce que ma camboueza. Neni si le roman de la biso 2022 na film Kitoko Bwesi là. Tu penses à quoi? Pense à la nini? Comment roman de la biso 2022 na meilleur film beau 2023 na meilleur film. Si la bisal to solo nini biso ba fa no ba bakouk. Neni repenser au comme la biso film Kitoko Boye. Histoire oyo to betara mama le kutete to le bara solo histoire oyo ezalate et mama nante. Si là est la première personne, il y a comme histoire yaboye. En tout cas, si la bissal ou félicitations, si la chou de mon cœur. 1000 félicitations à toi. Boyende to lingara yo. Nzambe. Abakouk tchaba j'aime. Bon like pardon, boto simbalinda na junior. Si là. Nathalie film du début. Nazote la film nobi mais mon moi so ozi no ba appartement s'il vous plaît. Bon c'est la rada kenal comme malembe. To bani no ba appartement. Ba appartement aussi la tournée ba film et puis on le barabino chaque moment, chaque film si la aya na ba innovation. Si la zone esprit ya créativité. Aibi ko créer. Donc si la sera tangara couture al la modéliste. Parce que ayebi ko créer. Merci d'abord na ba appartement oyo o jouer les biso ba filmer surtout filmer oyo ya révélation. En tout cas, merci beaucoup mam to sentir qualité à image. Abakou, to pesa non mam commenter le bas merci mam pour la qualité à image. Merci Silabissal pour la qualité image. Merci Silabissal pour la qualité ya bandaku oyo pesi biso na filme oyo. En tout cas, merci à toi. Merci beaucoup. Biso babakouk na yo to remercier yo. À chaque fois que ça la biso lora malam à chaque fois to rebete la yo kaka maboko parce que tu es la meilleure na génération na yé. Pour le moment ba kitaba mata c'est Silabissal qui domine. C'est Silabissal ou hasard aussi la fierté à RDC. Na fingi mutute, na choli mutute, mais je parle de mon artiste Silabissal.
Merci beaucoup, équipe Mobimba. Mouto ya filmé les biso filmé na biso oyo ya révélation. Que Dieu te bénisse. Nzamba pambola batu basali ki casting oyo. Nzamba pambola bino. Merci Nassila vraiment en tout cas. Bino nyot équipe Mobimba ya SB bozala béni. Nzamba yebi pourquoi tia bino pembe Nassila parce que bo pesa biso ka le meilleur na bino. Tozo sentir bino 2023 oyo ma BDG koti ma bandi. Pour filmer oyo. Moi, je m'attendais que Zaka lingala nenge Zaka, mais si la bisala memi biso na world. Sur 100% ya film oyo, 80% ya film oyo, eloba mina français. Toi, t'as 90%. Eloba mina français. 10% eloba mina lingala. C'est que moi, j'ai compris, selon analyse nanga. Likez la vidéo, Baba Cook, s'il vous plaît. Selon analyse nanga, na comprend ni na film oyo. S'il avait aligné à communiquer tout le monde a comprendre ayo que ça ba tumususu ba yoka lingala te malingara sila bisala lingara ba film asila mais avant la difficulté ya yoka lingala o ezolo ba mona kati ba film SB si la lobby il faut nazala en communication avec tout le monde plutôt et puis na ba africain nyonso o ba lingara ba film nanga mais ba yoka lingala te il faut ngana bango to en communication ngana bango ezali langue peut-être o ngana za loba peut-être baza yoka te il faut na comme la langue ezali internationale langue o mututu akoki ko capter ou ko comprendre l'autre zo facilement yango to moni wana selon na zo loba bien et ça selon analyse nanga yango to moni na film oyo ya révélation si la chou si la bisalu amemi biso na world na international o tozana lingala te tozana francophone toko mi bata francophone même ko pesa nga ba devoir en français tenga na ebolo ba français te si la ina ko pesa ba devoir en français boy si la bisalu soit béni yaya batika yo leki bango sans polémique moleki si la chou de mon cœur oza meilleur na ndenge osaranaté sans blague année bandi na révélation na ba église bazote ya biso révélation de l'année et puis si la biso théâtre révélation parce que tellement film wani ya révélation et sali oh là là mon Dieu bravo vraiment bravo na batu nyonso obo edara mams obo tikaka ete en tout cas bravo na bino puis merci nzamba mona bino bilo abonye toza kolinga na kati ya ba film na biso bilo abonye toza kolinga na kotia makelele na kolobela na kotia makelele kapo platini menga mwana suya changwa so eza bongo te même honorable espoir toko balobi espoir abana funa talara komba mutu espoir toko espoir abana funa bazo soutenir si la bisal bon Roger et Zalate dit jamais vu dans la minute même ndoko ba ta si la libando ba ba lingala te ba yoka lingala te batali film ba luli ba craquer ba lobi te ba comprendre peu histoire meilleure histoire si la bisal sois béni non un moment je manque le mot non, il battait son alobanini. Bon, les quelle est la vidéo? Bah, coupez, bah, j'aime partager. Commentez vidéo. Bon, comprendre pourquoi Boloko a tiré à ma kelele pour na fille. Bon, comprendre. Bateau botenanga rigueur à bouzo, bah, bino mosque le comprendre. Grandeur et artiste, on a à défendre. On a défendre un artiste à Mikiete. On a défendre un artiste, on va toujours une vision loin. Faire à sali bizorbi, na kata bizorbi, ton moni a sali comédie à français. Alobi, bel poisson, beau poisson. Bah, tu vas faire qui va comprendre. Mais or que ça, selon Nzembo titre et Nzembo na ye bizorbi. Ta niveau, toi embrié bateau. Golo, on zappe liker vidéo ou partager. Donc, merci beaucoup. Na côté si qu'on arrête à filmer na biso, il y a révélation. Mama Jeanne, amoni bano mutamemaki bango na Kishasa akufaki. Sylvana Linda, akutani na Linda, alobi non. Atali Linda, mon ngaza mayela za ko s'exprimer bien en français. J'ai deux garçons.
Emani azawa te, Junior azawa, si l'azawa bayaki bautaki poto bakendaka bayaka. A penser na mwana na ye Emani que cette fille a koki pour ozana Emani. Linda ye na ndaku ya mama Jeanne to mona ki biso tuni mama Jeanne akenda kozwa ye. Linda ye na ndaku ya mama Jeanne. Linda veut évoluer na mama Jeanne. Mais toko sarate to en tout cas bandero bolandaka film bien. Bon, elle la film, l'ingara kolanda tout l'épisode. Quand sotara ba épisode ité parce qu'on comprendre té. Oya retenera biso ba regarder cassé au moni côté. Landara pesa film du début jusqu'à la fin pour comprendre tout l'épisode bandana 1 tina 6 ou 7. Luka oye ba est-ce que ezala ki ndenge ko sotara ba film té. To se comprendre ngana bino to sotara té. Quand tu as un épisode, tu as un moment comme il y a 3. Tu as 3 moments comme il y a 5. Tu as un épisode, tu Lelo. Mais et tout le film, wana, ngana moni esika o te maman jeune habita ki Linda, oza po bala Emani. Na moni angote. Linda ce qui a accepté qui Junior parce que ayeba ki eloko yaki kosala na ndaku wana te pona Linda monaki ke mama Jeanne azwinga abokolanga mais non ke mama Jeanne azwaki nga pour apesa nga mobali moko boye mwana na ye moko Linda ayebaki eloko wana te na arrivé ya Emani nde Linda ayeko ko apprendre tout mais lelo na problème non ça analyse film non ça lelo te non, c'est juste car moi paramètre pour vous comprendre. Mais Lelo, Linda a se retrouvé dans Zemia Junior. Oh, il y a Balela qui déjà Emani. A Balela qui Emani dans Zemia Junior. Ce qui est le film wana entre Junior et Linda. Nani Azamabe parmi bango bon répondre à Babakouk. Comme ça, tu regardes l'analyse entre Emani et Linda. Et plutôt entre Junior et Linda. Nani Azamabe. Nani a abusé na Muninga. Et puis Nani Oyo a blessé Muninga. A sali que Muninga se retrouvé na balabala c'est qui? Est-ce que Linda sala qui faut Ninga accepte qui Junior? Junior a Linga qui est? Junior, idée na ye, to pensée na ye, c'est là qu'il n'y est pas Linda. Est-ce que Junior peut tout à tous les paramètres? Est-ce que Junior a yeba ki ke Linda nenga yewana azali a yepona Emani? A yeba ki ango ou non? Tomi tout na ba question, to se poser un peu mon question wana. Est-ce que Junior a yebaki yango ayebaki que Linda ne ba yo va bazu ya vandawa et ça pour bazo préparer Linda à venir na yena Emani bas l'ensemble. Ce que Junior a yebaki yango moi je dirais que Junior a abusé na Linda. Parce que Linda a yebaki et l'autre côté. Pour na Linda mona ki bazuinga na vie onazalaki ba meminga na vie mususu. Ba longolinga na souffrance ba meminga na bonheur. Peut-être Linda monaki que son alingi Junior. Junior baza ba kolondaku. Maman na bango peut-être maman bango tchabiso maboko. Maintenant avec après Linda kolinga Junior, après Linda kobimana Junior, to monaki oh Junior akoma ki ko sale pas Linda. Ko finga ye devant bana wana ba Shekina, ko finga ye devant batu, ko donc akoma ki ko humilier Linda. Biso tout au monaki. Yango nazo senga na baba kuko bozo landanga. Entre Linda et Junior, Nani azali mabe. Si c'est Linda, c'est Linda. Comme ça, tu peux analyser. Si c'est Junior, vous me dites que Junior. Et ça, Junior. Junior, pourquoi a sali Linda boy? To Linda, pourquoi peut a sali Emani boy? Maman Jeanne, est-ce qu'elle informe qui Linda? Pourquoi Linda yaki nanda kuwana? Rôle ya Linda nanda kuwana ezalaki nini? To ayaki koyebisa Linda kaka deux kamoni Emani ayeko apprendre Linda ke mutarobala yo to etel eloko yo nanda ku yeyo. Pourquoi Linda accepte qu'il coupe sa virginité na ye et pas ya Junior? En tout cas, ça fait trop mal
bamakambo pe na bafamille na biso ezalaka bamakambo pe ekomelaka biso lelo mpenza na yo pesa mwa plutôt baconseil te naye kopesa conseil te mais na ye bo répondre ngai soki bo répondre nga abakouk partager cette vidéo liker comme ça toroya tosali analyse nga na bino toyeba mama Jeanne mutaza na faute c'est Linda c'est Junior c'est Mani toyeba biso nyonso mena oyo komeli Junior na Linda lobby banani bango nani abusé na muninga est-ce que c'est Junior qui a abusé de Linda asali Linda mabe pour Linda azonga na souffrance to Linda azalaki na ignorance ayeba kite rôle na ezalaki ni na katanda kuwana. Voilà, merci na babakouk nyonso monde entier. Partagez la vidéo, likez la, commentez la. Tiens, partout, na ba page tout. En tout cas, na lingi bino mingi babakouk. To continuer ko s'abonner na SB, to continuer pe ko s'abonner na Bolokok officiel. Consommer film na biso domination, plutôt révélation. Consommer révélation bande konanga. To tia ba j'aime, to liker, to partager révélation. To benga si la to ebisa maman félicitations. Et comme ça la biso bien to partager vidéo massivement to aimer vidéo massivement bon partager bon s'abonner yo première fois dans Bolokok officiel abonne-toi merci beaucoup to kutani à la